Une grande fête, c'est le centenaire du premier miracle de Simon Kimbangu qui a entendu Jésus-Christ et il a réalisé les miracles. Parce que nous sommes à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. Le souhait que j'ai pour le centenaire, il faut le resituer dans son contexte historique et dans le cadre des prophéties de 1921 et de 1922 de Simon Kimbangu. En fait, le centenaire prépare les conditions du retour à la deuxième indépendance qui est la véritable indépendance. Ça, c'est une richesse. La richesse de tout ce que vous voyez ici, de tous ces bâtiments, c'est le fruit du travail des mamans depuis l'époque de Maman Mouilou qui ont cotisé entre eux et qui aujourd'hui réalisent une église qui peut accueillir plus de 40 000 places. C'est ça, 37 000, hein? Voilà, donc c'est ça ce miracle. C'est le miracle congolais, par les Congolais. Et ce que je sais de Simon Kimbangu, c'est il a été l'envoyé de Dieu pour le Congo et pour l'Afrique. Là, il n'y a pas de doute. Vous savez, comme tous les grands saints de l'histoire, ils ont une mission. Et vous les reconnaissez comment? Par les miracles qu'ils réalisent. Maintenant, si ce sont des grands saints, c'est qu'ils sont les envoyés de Dieu. Hein, on reconnaît les saints par leurs œuvres. L'importance de connaître Simon Kimbangu, c'est de se reconnecter à son origine. Parce que la race noire est la race mère. Et si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu est quoi? Si la race noire c'est la race mère, et que Dieu a créé l'homme à son image, ben il est noir. Mais c'est pas parce qu'il est noir qu'il n'a pas des descendants, ni des envoyés. Et si Dieu est noir, il peut envoyer Simon Kimbangu, il peut envoyer Jésus-Christ aussi, non? Vous voyez? Donc, moi, je suis blanc, mais je ne peux pas avoir d'enfants noirs. Vous, vous êtes noirs et vous pouvez avoir des enfants blancs. Donc, ça veut dire vous êtes la race mère. Moi, je suis vos descendants. Nous sommes partis de vos descendants. Donc, le retour, plus la connaissance de Simon Kimbangu va se faire, plus la spiritualité, le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu. Vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Et ça, vous allez le faire à travers vos organisations administratives, juridiques et politiques. C'est d'abord la reconnaissance de Dieu. Nzambe. Canal Congo TV is on a Canal Congo TV nandimaki koya parce que nayebi ke misé eza eloko mosusu bon na culture congolaise na culture africaine nanu te mais na ba culture européenne occidentale bayebi valeur ya misé ndi yango poto lobela lelo oyo na mokona lelo. Donc c'est bien que lelo soki ndenge baninga baza na semaketelatala na cadre ya émission les parcours tokoyeba kosolola onza makopesa biso na tina tetozula mayele biso nyonso. Bien, église kimangiste ezwaki likanisi ya kotonga misé. Bon, ezali projet na bonzambe eza pe ya lelo te. Yango na otokoloba ki misé eza eloko moko très important na vie ya moto. Parce que na misé pour papa bototo répondre na question pour na nili ngomba ezwaki likanisi ya kotonga misé. Veut dire il faut kende misé yango eza nini? Est-ce que misé ezali invention kimbangiste? Déjà invention kimbangiste te. Mais finalement eza nini? Misé ezali ndako ya motuya oyo ezali kobomba ma histoire pe bokoko ya bato yambo ya kosala marche na bomo na bango à un moment donné bakomaka lokola bakomaka lokola au top ya histoire na bango esengeli histoire na bango ba conserver yango
ba bomba yango bokoko na bango ba conserver yango ba bomba bango civilisation na bango pe culture na bango ba bomba bango ba conserver yango quelque part esika bato ba kotala eza ba implication économique, implication sociale, implication culturelle, implication culturelle parce que na kata musée wana ba biloko oto salili eza na kati batu oyo basala kite basala histoire o biso to kutaki bango bakutaki biso beto zali biso to koleka batu nyonso bilongi nyonso kozana na kati mutu na munali solo na ye na makambo ya sala biloko bango basalelaki o asimbaki lutu asimbaki kingandi biloko ne kozana na kati o asalaki accident oh non akeneki amelaki kopo o sur bateau baza très important totie bilongi na bango na biloko bango basalelaki na histoire lokole kozala kokomama e kozana na kati donc ezali important hyper important que musée etongama papa Diangenda déjà en 1990 Fumalongo Nzambe Molimo Centre alobaki déjà que na mateta sepelia sali défilé musée oye mais à cette époque mutu moko pasaki na kasa musée azate kutu asali moi défilé musique ebeta asali moi défilé asali fier na défilé na ye ayebaki ko sala biso to yebaki valer loko wana te mais alobaki pete mokolo lingomba bakozana na yekozana na moyen orba moyen na ye banani bato Lingomba et Zuba moyen pour biso bato tozali musée etongami ezala ba implication spirituelle très importante na bomo ina biso bakimangiste na bomo ina ba ya Congo oyo ya Afrique et puis ya mokili mobimba ezala très important pour na biso musée kolanda ngo pour ko bongisa ngo ko aménager yango ndenge yango ekomito batela ngo lisuko leka pe tomi pesa na ndenge ya ko équiper yango ko moderniser yango par rapport à ba service et ko zala bala mpona biso. Oui, bah, nani penda abisiki kanisana ya kosala musée papa Simon Bimba. Bon, projet nyonso ezalaka na concepteur. Na projet conception azalaka, concepteur azalaka, exécution azalaka, conducteur ya travaux pe azalaka, exécution pe ya travaux pe azalaka. Mais na ka oyo conception oyo mutazo ki likanisi ya koloba ke no fo musée zala ezalaki papa Diangenda kontima Joseph. Papa Fumalongo Nzambe Molimo Centre ye mutazo ki likanisi ya ko musée kotonga madai akomaki yango na livre vert ezali ye mutakomaki lokola na kata livre vert ndeto moni eza lokola testament soki papa azali akomi testament soki bango bazala tango ko ya bakutuna na papa alobini non papa alobaki te akomaki sima komi na yende maloba na ye le papa Diangenda mutu apesa a initiaki eloko wana tobengi musée pote ekotonga mokolo papa kozala pe mokolo ba lingombe kozana ba moyen papa azali ba moyen lingomba biso ba oyo voilà lingomba musée yango wana. Ah, très bonne question. Omoni pona nini musée tonga maka pona nini moto nyonso lokola ngana zo na somi lupangu na ngai oyiki ba musée pa mike za na bandako na biso bon pona nini batongaka musée ezali couronnement du processus ou couronnement du parcours ya vie ya moto na tongi ndako nanga na tongi lupango nanga na bongisi yango lokola biso ka ya mboka tozalaki na ba royaume tozala ba empire ba belge ba ye d'abord roi de Paul de ye asali e ba belge ba ye basolo basali néocolonialisme ye esali démocratie ye esali karma to komi na sommet ya histoire na biso esenga l'histoire na biso oyo to bomba nzoka nde basalaka musée papa soki moto akomi au sommet ya gloire na akomi na sommet ya gloire na ye to ya vie na ye sikoyo akotonga musée po atia histoire na ye parcours ya makambo na ye parcours ya maloba na ye parcours ya culture na ye parcours ya civilisation na ye parcours ya ba technologie na ye oyo asalile tout au long ya temps comme ça tout cet arsenal ya ba prodige ya histoire abombango yango to bengi protection pe conservation ya histoire mais tango zo tonga nano conserver tena silicité soko sili ko tonga nde oko conserver oyo bakia eloko yo sali. Voilà pourquoi ça signifie que le musée tongami veut dire lingomba est comme na top niveau lingomba to komi na presque na suka ya kotonga na yebike kotonga za nango processus Washington batonga ngo lelo te Paris ba kotonga banaka la tisiko batonga kaka même Londres même New York biso pe Kinshasa basi batonga mais totonga ngo kaka mais musée etongami ezali ko sala lokola fin ya processus o banzambe ba yela kila mokili fin ya processus na bango na cadre matériel
ya kokitsa bokonzi bwa Nzambe pe mboka Yerusalemi na mokili etongami tumoni ke ya enkamba yango wana lokola temple ezali lokola mausolée ezali lieu très saint ezali lokola mai ezali mais eloko ni etingi photo bomba to conserver o déjà to sali nde to sali musée donc musée eye ko conclure ba effort o jusque là esalemi pour que lakisa na mokili kite lingomba ezali tous les parcours ndenge émission elobi lokola lingomba ezali tala chemin tolandi tala parcours na biso ndenge ezali nde histoire ya parcours na biso yango o vraiment une bonne émission une bonne idée donc totongi musée héros yo na ngonga o na ngwa Papa Simoki Mbangu ayeba ki lingo li bata Papa Simoki Mbangu ezali dynamique eza statique te eza dynamique ye azalaki Papa Simoki Mbangu azalaki atiki Papa Dangenda azalaki atiki papa bazali bazo tozo continuer totongi loko na parce que Papa Simoki Mbangu ngani yende sengeli a clôturer processus premier processus siko zo senga siko yo batu ba sepela oui Papa Simoki Mbangu ye moko abota na 1951 non ta ayeko zo aboko na âge na 50 ans nzoko de 50 ans ezali jubilé donc moto sana esengo abota mine esengo pour apesa esengo siko na 70 ans plus tard donc de 51 à 21 c'est 70 ans non mais 70 ans siko yo visiblement balimba mon esengo do musée wana na sina loba ko apporter bénéfice na ba kimbangiste na ba congolais na ba africain na ba nyonso parce que bénéfice ya gestion bonne gestion ya iloko wana yo to bengi musée ezali très important et ko sunga biso na makambo ebele obi ke tourisme ezana kati économie ezana kati social la bazana kati yo ka les peuples d'abord les peuples d'abord c'est d'abord les social bato balia ba mela bato ba sentir à l'aise ba sala misala et ko fongola makambo ebele yo ka sa Kinshasa bandako ya boezate na dimension wana ya 50 mètres na mulai nango na dimension na mulai ezate so comme des installations sur 24 étages il y a bien 3 étages plus ba senango mais ça signifie que ndako wana ezana ba implication spirituelle très importante pour na bisonios et c'est na bisonios na ba travaux ezali wetikali wana tomi pesa parce que ceux qui to sali ngote ton a problème donc eza couronnement il y a tout un processus il y a ba effort biso to sali to comme na niveau na kota na mobilité de haut déjà tout sali voilà to conserver histoire na biso na musée national Papa Simoki Mbangu voilà c'est très bien à église qui mangista bongisi voilà na cadre à parcours biloko ko sala kuna eza ya parcours ya batu eza parcours ya grand penseur ya banzambe na biso ya biso moko ba biloko ko sala kuna d'abord un ba papa bilongi na bango pe histoire na bango veut dire ba livre na ba écrit e ko sala na kati po batu bakoya batanga et puis nini ko sala na kati ba bisale livre di technologie biloko bango basimbaki basalelaki sani kopo par exemple mutuka soko moni place wana mutuka o papa de lunga na salaki accident ezalaki wana yango ko sala kata musée okomona ba photo na bango ko sala kata musée donc histoire de totangaka oh comment nous connaissons l'histoire par les documents écrits ba documents nyonso bana dingombe ezali bana Papa Simoki Mbangu azali e ko sala na kati les documents miwe ba photo ba image e ko sala na kati oh ba sani ba kopo ba mituka eloko nyonso ba papa basimbaki eloko nyonso ezalaki utile pona biso pona lingomba pona ba papa pona lingomba pona mama mwilu pona Papa Simoki Mbangu yemoko lieza mutuna pona biso nyonso e kozala na kati batu pe oyo bazalaki ba illustre personne o ba mipesaki ngakisa bankole e bele bilongi na bango za na kati ba liste na yo na ngai papa soko yebite batu nyonso ba participer soit na sinsani pona tol pona kingani pona eloko songolo pona sima pona kingani ba kombo wana to komaka na baseli na biso e kozala pe mais il faut oyeba nani ozapo oyeba oye ko découvrir ngombe e kozala parce que bakoto banani batongaki bakimangisi bakombo na bango banani bakombo ezali nzamba za pauvreté e deye comme na baseli e yaka na ba section e yaka na ba paroisse na ba commune e komaka na province e komaka na papa yemoko ba liste wana ezali nyonso kozala na kati de kondima na biso na ba acte e kozala na kati mibeko na biso donc mikanda o e komami e kozala na kati ba biloko biso to bisali na biso kozala na kati ba photo pe kozala na kati donc makambo ebele kozala na kati ba archive o e kozala kuna mosusu toza nango
po to sitozwa mosusu batikela biso yango na ba papa mais mosusu nan tozu yango te bobi ke lingomba eza monene pe lingomba lingami makasi papa Simoki Mbangu moko lingami makasi bandimi o baza à travers le monde ba archive belé ba koya nango bango pour à mes propres ba mosusu bo baza na bonne volonté bato bolingia bato bo baza na motema kitoko pe ya malamu motema ya bolingo bango pe bakoya kopesa o bango baza parce que bato mosusu baza nango bango ba kopesa ba archive bango baza nango et puis na cadre diplomatique lingomba ezali structure eza institution azana diplomatie na ye azana ba diplomate na ye ba diplomate wana bako interagir na ba structure mosusu étatique ya libanda pe ya kati ya RDC pe ya libanda même sur le plan politique disons diplomatie na biso ko sala on peut passer par le président par le service du président de la présidente de la République du pays pour que bazwa biloko na biso eza libanda oyo ebima illégalement wana ekozonga mais oyo ebima de manière na voie normale on suppose que bazwa basomba ba hérita yango wana on peut voir dans quelle mesure on peut récupérer soit par compensation par achat mais en tout cas diplomatie ko sala biloko bango bazo retenir surtout bandeko ba Belgique na poto biloko eza ebele ya biso o bango bazwa na la loma lokola za colonisateur ba kozongisa biso to kotelema l'état pe kotelema parce que papa Simoki Mbangu azali bien de la communauté azali personne la mieux protégée et la mieux écoutée à travers le monde actuellement papa Simoki Mbangu kombo na ye eza moindre na mokilité donc gouvernement congolais ekotelema lingomba ekotelema na cadre de diplomatie bazwa biloko eza libanda oyo ebima de manière frauduleuse ezonga oyo ebima convenablement ezonga par compensation par voie autre que la diplomatie c'est possible que banga te ba moyen ezali au moins problème ya papa mokonza mboka ebandi lelo te lingomba ebandi excusez loba ya lelo loba pe ya kala lingomba papa Simoki Mbangu a déclenché mouvement processus ya implanter lingomba katna mo lingomba molimo centre na mokina nous sommes en 1921 70 ans plus tard 1981 ndako nzambe efongwani oyebize moto yembaka ndako ya elaka oyo lobaki te oyo sengaki etongami pambola biso mapamboli emimaki mapamboli mais tango lipamboli ekota na zoto mutu mutabona kate tango pe malédiction ekota na zoto mutu mutabona kate mais komona ngo na ba conséquences na ba signe pe bilembo bref tobali na 1951 papa kenaye 70 ans plus tard encore voilà 70 ans plus tard encore 1921 cette fois-ci zanda kwa nzambe te eza misé mutu efongami est-ce que koya ya papa mokonzi na kati en papa Félix Tshisekedi ezali hasard te na 21 papa Simoki Mbangu akendaki pa ya chef médaillé veut dire pouvoir public pour kosenga permission et un message na sala asalaki mais wana papa azwaki nguya ya kosala epa ya mokonzi ya leta po lingomba etongama siko lingomba esi ye tongami siko yo papa asengi officiellement epa ya mokonzi mboka lokola kuna pezaki mokonzi mboka pape biso totoba na musala mais eloko ngana zo bangeza nini na biso toliya koyoka maluba na nzambe te parce que na 21 ezalaki po papa Simoki Mbangu asala musala yango oyo na bana musala mais pona musala lingombe tongama siko lingombe se tongami papa asengi permission epa ya papa mokonza bule sa venue est très important biso to seplenga na be na sepelaki lokola yaki ifala ya lokola pa apesaki permission ngana sepelaki maintenant sikoyo apesi permission na musala nini c'est la question je suis déjà content sur toutes les lignes mais sikoyo apesi permission na musala kobo tata mwana pe tata molimo centre likambo oyo monani lelo salami lelo koya tata mokonzi tolingi toloba ete na 21 ezalaki boye kolo Yesu tataki Mbangu bayokani ete tataki Mbangu abana musala
Tata Kimbangu na respect nyonso akendaki komona mokonzi ya leta asengi nzela Nzambe apesi ngai musala yo mokonzi naye kosenga nzela na mabele na yo pora banda musala Nzambe apesi ngai mokonzi wana abetaki tolo na ndimi sala na yo musala ya tata Nzambe ndenge abetaki tolo 3 fois kuna na likolo eyokanaki Nzambe asepelaki lelo yo mize tata mokonzi atiki misala na ye nyonso atiki famille aye na nkambo aye po ete afongola de 21 2021 100 ans. Est-ce que vous voulez biso pe tosengi nzela afongola toza en direct na tata Nzambe na bango nyonso likambo lelo esalama tata mokonzi afongola mise toza en direct tozwaka mapamboli te bie tozwi ngai na motema na ngai naza koloba ete aya kaka aya da babondeli na ngai ezalaki bongo ayeli aye te tata Kimbangu na Mbanza Nsanda alobaki ete mundele akokoma mutu mwindu akokoma mundele mpona nzoto te mpona misala boyoki ye sikoyo tozwi ebe tozwi ye te ye wana nde mokonzi na biso ye nde azotambusa RDC yango wana esengeli ete tozala na esengo témoin ya moto azali nani ye témoin Nzambe azali nani ye yango esalami boye tozala sûr ke mapamboli tozwi yango oyo tosengaki Kimbangis moye bolingi bomona ye tata mokonzi telema bamona yo Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central,
un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu fut un homme au départ ordinaire à qui, selon les témoignages concordants, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombelutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner ce messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant de la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des Écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en 2 temps. Du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921, P. Makasi Natata Mokonzi Yaboule, chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani, P. Bandimi Banso ya Mokili Mobimba ya Lingomba ya Kimbangu. Bolingo, 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 na kati na bino bandimi ya Kimbangu. Bomoko, mibeko, pe misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa, na lingina loba boye. Awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango ko senga bango na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié Nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée.
Papa Simon Kimbangu, Oye. Kimbanguiste, Oye. 6 avril 1921, Oye. Natondi Bino Botondi, je vous remercie. Kimbanguisme, Oye. Namoni netu bosepeli te. Kimbanguisme, Oye. Mission kokisi yango ya kokisi yango. Yango na lobi oyo azora te asali nini? Tozwi te. Tolandi nyonso be tolandi te. Tika toyamba oyo nyonso alobi na biso na kombo misato. Na kombo ya tata Mwanda welela. Esengo ezali kaka me baza kokende foti te. Mukolo bakozonga nde tokokontinue. Toyoki kolere besi ekei totika ye. Kuna mpe bazokozela ye. Soki tolongo awa akati riba oyo etikali tokotala. Toyokani tobondela. Ensamuza mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwanza ndi wasedito ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tukawa kwa yele mvu se mwane mwanda velela. Amen. Parce que papa Zolobake na kosala likambo na mokili o nanu esalema na mokili te mais likambo nini bato basi bakufa na mai talaka mai ndenge ezalaki bato witika babiki bato bakufa na moto moto Sodome et Gomorrhe ziki bongo siko lika bato bakupunzamba asilika mabele pasoki bato nyonso 20 000 personnes bakiti donc quartier makasavu bwekiti matete mumaikiti sikoyo akosala mosala nini yango onzama kokosala na mokili ona ne salema te mais na nzembo toyembaka bawei bakozonga toyebi soki ozala bawei bakozonga mais nzambe akozongisa Congo oyo paradis mais tango kozonga paradis kozala ndenge nini président de la république akendeki nkamba akati riba afongoli papa sala na yo biso tosepeli papa sala na ye oui papa kosala mosala nini apesi nzela na likambo ya kosala oyo nanga toyebi te moto milenge la toyebi te parce que misé eye na makabebele ye moko aza na 70 ans 70 ans na bana Israël tango yeso botami 70 ans il y a 33 ans akufi na ye mais tango bakomi na 70 ans Israël déporté nzoka na Genèse 11 Genèse chapitre 11 kuna lisolo za kuna ya Nimrod na kotonga maison wana Babel maison wana tondako wana nzambe akiti po alobike bato lokola baza ko yokana na likarisi moko bakoreusir nzambe bakiti bapanzi bango na minoko ebele mutu na mutu akei Babylone wana kala ezali po epanza bato mais Babylone oyo ye po esangisa bato na 90 papa dangi na lobi sata na sala mutu te na boki fere récupération bino so na récupérer bino bozanza mtasala ki bino lelo yo papa akosala musala est-ce que akolobalika po apanza bato na ndimite akosala likambo po asangisa bato osomona déjà mutawera sona kena mbanzango abeti misike simbite nani mukola stade oyo azana na nkamba lani na nkamba ke fukama ayembi o papa simuki mangu nzambe mutadingo amoni o be oda zoke za grave kwa wera kei ngapete na kende boyoki masango
ça signifie que tokomi na suka soko moni poso a coco elakisi mboka ekomi pene makambo papa zolo batango nozo na kusali kambo kala mingi te tokomona kasi tobongama ndako nzamba tongo lokola makambo na yezali azotinda ndako nzamba pokwa ba makambo ba prière ya chaque ya moment nyonso azosenga biso tosala pa toyebite lobi kozala nde lelo tozomona ngome lobi toyebite mbuta. Déjà en tant que chercheur na cadre le parcours mutabota makimbangiste azalité biso nyonso tokomaka bakimbangiste par après nde tozi parcours ngapona ko bakimbangiste bina komaki kimbangiste oyebite même papa ye moko Simon Kimbangu ya salaki kimbangiste mete ye ayaki côté ya amour soki bolingo ezali na kosala mabete so bolingo ezali na kosala ekobote so bolingo ezali na koyiba te na kochola te na kosala eloko oyo epekisa bite na koloka pe mona batu te na kosala pe kindoki te mais biso mais biso to se reconnaître na philosophie wana nde tolati kombo ya bomoko kintu adakala kintu adino kintu adi signifie bomoko bondeko bolingo or bomoko bondeko il se résume na bolingo mais est-ce que biso za na bolingo mais ba bazali banda déjà bazali banda te bazana kati parce que constitution eza papa Simon Kimbangu yemo papa Dangenda yemo kwa lobaki bana nanga bakimangisi ebele bazali banda ozo benga bazali banda pona nga na monike bazana bango libanda te bazana salle d'attente pona nga libanda eza salle d'attente bakoya na bango ndenge bao babani koya bango bakoya na bango metango bakoya basala noki parce que sinon bakoya ndako ese tongama ndako ilaka ese tongama musée tongami entretien kambe sala ye a apporter loko mokote que ni nango kozala apport na ye na lingomba en dehors ya bolingo c'est tout ça nango soki pona nga vraie religion pona biso pona nga eza bolingo eza amour parce que mutu na bolingo soki balobi to tambola na gauche tokotambola na gauche na droite tokotambola lokola ba fourmi omoni mutu nzambe to ndenge tolobaka bible ekomi mabe na oyo etali nyoka serpent ancien nondoki mutakosa eva pasi na mokili ya pona nyoka likambo te marge mabe na ye yesu aye otozobenga nzambe mwana nzambe azui vertu moko boye kata na nyoka alobi c'est vrai botala nyoka bozala prudent lokola ye mais na nyoka nzambe atako za mabe na ye nzambe azui vertu ya prudence ça signifie que bato ozobenga bato mokili pona nga baza mokili te baza na salle d'attente moko boye batika mabe parce que ba raisonner so ikuti ba oto zo banga ba ye oto ki kukasa te ke ba wiko ya ba ye lokola ba Paul lelo ba Paul la kala baza ko persécuter Yesu na ba ye kulina ye ba kota ki baza ki basakoli lelo ba musupe biso to yebi anguluma bazo sala o bazo sala ba ye ngai nazo zela nini bande konanga na ko na poso na zanango mais ça m'a mène ko obini via mutu papa ezaka na 70 ans selon Psaume chapitre 90 via mutu zali 70 ans na mokili na mutamakasi 80 ans na mutu o alingami na tata nzambe plus que ça sikoyo soki nazali na 60 ans c'est na 70 ans comme tika li 10 ans or bato batika na 10 ans na cité baza ebele bazo c'est la mokoloni pour baya kokota bango basa la musala elonga na tata nzambe mais na yebi kile to yaka na moto yaka na mission to yaka na mokili moto nyonso quel que soit lingomba tozana dénominateur commun to botamaka to kolaka toliaka tokomaka mibange tobalaka tobotaka tona ba famille nous avons un Dieu tokufaka monde ba dénominateur wana et ko changer de bangomba ezali ba schéma yako arriver vers Dieu et là ba schéma est-ce que ba schéma yangwana ko zangisa ngai kubika liboso na nzambe soki za pona bongo te est-ce que kolia to masanga to komela yango ko zangisa ngai boko na nzambe te est-ce que bisengo to zolanda wana yango ko zangisa ngai bolingo na nzambe na tika na 10 ans 20 ans 30 ans na okufa lobi quelle sera vie na ngai ko zolanda nini Apocalypse chapitre 13 je pense verset 14 ou chapitre 14 verset 13 1 de 2 et lobi bakufi na nkolo nzambe bakokufa te bo misala na bango basana mokili ekobila bango kolanda bango papa ngaki ndumba na ngai kolanda ngai kindoki na ngai kolanda ngai kotonga na ngai kolanda ngai nyonso mabenga na salaka ekolanda ngai est-ce que liboso na nzambe nakobika po nzambe ye mutu nyonso nzambe aloba esalemaka pe ezali kosalemaka kitoko makasi mingi bazo témoigner lelo nazoloba sur 100% preuve soko bimi na mutu soko bimi na camion zwaka na voie publique na balabala
na Kinshasa. Même aux autres nabako ils ont nabandundu. Au comment que la plupart des véhicules liboso batia photo à papa Simon Kimbangu. C'était un message non. Et là que c'est bateau yeba déjà que non mokili est commis quelque part. Alors quelque part wana esengina sala noki ponga pena diembela na kota na mokili wana totambola. Na batu wana sonité ba Kinshasa balobaka ko wumela eza ndeko ya kopola. Ba wumela lisupa bazalite ba ya elongo to sangana to sala mosala ya tata Nzambe. Vraiment pona ngana uto lobango de na pena zo kote ko lobango ke bazana nu libanda te nanu bayamba mite bandimi. Donc déjà kondimete papa Simon Kimbangu azali ya solo moto Nzambe tina pona bisu za malamu. Do abango baya to sangana to sala sinon bazana bango na problème te bayande bayamba ko bandimi bango basala tata Nzambe ko za malamu mingi. Ah papa vraiment vous avez bien compris. C'est maintenant le parcours. Montonionso azalaka na parcours na ye. Lingomba ezu parcours bana 21 kutu na procédure Nzambe ko reçu déjà lobi ki Molimo Santo akoya akosala makambo ele ki Molimo Santo ase aya mais pour asala mosala na ye akota ki na parcours. Vous avez bien raisonné. À côté parcours veut dire processus. Banda 21 kutu avant 21 qui met à la avant makambo so nesalaki non ake ko na libulu à 8 ans c'est toujours avant 21 non mais le ko za Nzambe na natira bonzambe asaki makambo mingi mais za processus ya komitalisa puis akosala mosala na ye. Processus wana to bengi le parcours. Le parcours ya Lingomba ti lelo Lingomba e komi na suka ya kotongama na première phase nde mise et clôture première phase ya Lingomba. Lelo yo tozokende na ba implication grave koya. To kobota na teke le 12 octobre papa Simon Kimbangu akokisi 70 ans plein. Mise fongo mise ka ifongwami. Bato bazomona te bazoyoka pete. Mais ceux qui te sali prudence te et bien, tu kufa le tango na noa ngongango ya ngoyo dopo na nga vraiment vous avez bien raisonné bato bazana parcours Lingomba bazana parcours émission de parcours et ça vraiment kitoko na ko sepela na biso bato zili chance ya koya koloba o to ko kansa par rapport à mise lié fongama na 2016 pona papa qui soloke papa Mfumambanza e fongwa mité 2018 e fongwa mité 2021 yango e fongwa mi est-ce que ça hasard eza azarte moni parcours wana Nzambe alingaki to comme na 2021 na processus na ye a supposé que to pesaki mise et pas ba papa na 2016 na 2018 to pesa ni na 2018 na 2020 to pesa 21 to pesa ni donc moni parcours et l'autre la promulgué to alors ouvert na 2016 na parcours nango et yeti na 2021 cadeau malam pour na biso ko peta papa Simon Kimbangu ndenge alongi na ye. Donc moni processus moni parcours. Donc le parcours est une très bonne émission. Ce qui te kola na mutu na ndenge émission parcours na parcours ezana parcours na ye. Lingomba azana schéma to parcours na ye. Moto na parcours pe schéma na ye. Ba schéma na biso ba parcours na biso to bongisa yango pote moko na suka tangu mosusu to ko bika na mawana Nzambe. Wana ezaki loba na ngai na kokoloba ya suka. Mais c'est une grande fête, c'est le centenaire du premier miracle de Simon Kimbangu qui a entendu Jésus-Christ et il a réalisé les miracles. Parce que nous sommes à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. Le souhait que j'ai pour le centenaire, il faut le resituer dans son contexte historique et dans le cadre des prophéties de 1921 et de 1922 de Simon Kimbangu. En fait, le centenaire prépare les conditions du retour à la deuxième indépendance qui est la véritable indépendance. Ça, c'est une richesse. La richesse de tout ce que vous voyez ici, de tous ces bâtiments, c'est le fruit du travail des mamans depuis l'époque de Maman Mouilou qui ont cotisé entre eux et qui aujourd'hui réalisent une église qui peut accueillir plus de 40 000 places. C'est ça? 37 000 hein? Voilà, donc c'est ça ce miracle. C'est le miracle congolais, par les Congolais. Et ce que je sais de Simon Kimbangu, c'est qu'il a été l'envoyé de Dieu pour le Congo et pour l'Afrique. Là, il n'y a pas de doute. Vous savez, comme tous les grands saints de l'histoire, ils ont une mission. Et vous les reconnaissez comment? Par les miracles qu'ils réalisent. Maintenant, si ce sont des grands saints, c'est qu'ils sont les envoyés de Dieu. Hein, on reconnaît les saints par leurs œuvres. L'importance de connaître Simon Kimbangu, c'est de se reconnecter à son origine.
Parce que la race noire est la race mère. Et si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu est quoi? Si la race noire c'est la race mère, et que Dieu a créé l'homme à son image, ben il est noir. Mais c'est pas parce qu'il est noir qu'il n'a pas des descendants, ni des envoyés. Et si Dieu est noir, il peut envoyer Simon Kibangu, il peut envoyer Jésus-Christ aussi, non? Vous voyez? Donc, moi je suis blanc, mais je ne peux pas avoir d'enfants noirs. Vous, vous êtes noirs, et vous pouvez avoir des enfants blancs. Donc ça veut dire, vous êtes la race mère. Moi je suis vos descendants. Nous sommes partis de vos descendants. Donc le retour, plus la connaissance de Simon Kibangu va se faire, plus la spiritualité, le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu, vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Et ça, vous allez le faire à travers vos organisations administratives, juridiques et politiques. C'est d'abord la reconnaissance de Dieu. Nzambe.